nyonso tout mais babi Karine Mokonzi on dirait yo kate on dirait moi qui teti on dirait moi makambo ezali Karine Mokonzi on dirait sous mobali sous ya sika koti akoti bora sika pali on dirait na koma mobali tondeli pour changer bilongi na kata ndako changer on dirait changer des bases changer mibalo on changer basi na kata ndako lo langele ki na parce que zala déjà venu depuis kin azala déjà na multiplication ba makango donc voilà ba makango mo pe ya batu kaka ya yemo ko pe no azwati tika noir on dirait pas comme moi si et pas que na rosinga batu pe ba sala ende pe ane ko sala Karine Mokonzi bien pe ba ne ko sali bongo siko le kelinga tika noir Rodrigue Naï tout le monde a dit ba grâce te mo ba moura tout le monde a fait battre belle tellement ba linga Karine te ba finga Karine na simawana omoni donc ba profita pe mbala mo ba bimisi eno bazaka na mona motema contre Karine omoni ndeti siko ba janvier bah enfant de la riba janvier bah no Karine Mokonzi loko tabo nakata muna kwa no tia vraiment moi taibinga très bien ya solo ayebinga très bien janvier moi taibinga très bien place à zaso ko ta l'émission ayebi kentina ki futa bien batu baebi batu na relation na zarona kentina ki futa batu na inga ayebinga très bien na janvier to ebani très bien janvier on va nanda kwa Karine Mokonzi bana pena Karine na bokoli bano Karine Mokonzi bokola lokota bokoli na kata ndako ne on loger bino nourrir bino feli bo pia eloti mbote na balandi nyonso ya Congo Source TV na pesi bino mbote belé bipa nyonso bozali bozolanda biso na kati ya chaîne na bino Congo Source TV. Bongo na pesi lisusu mbote na kolo chaîne oyo Jires Mboni motema ya Karine Mboni balobi bango nyonso bazana mboka Texas donc ba mbote belé bana nyonso ya Texas na pesi bino mbote eza bongo votre humble serviteur Jenny ala ou autrement dit Jal Invincible Massa Cezali la force du pesanteur donc tozali bomoninga lisusu na kati na chaîne na bino oyo Congo Source TV donc ba abonné nyonso ya Congo Source TV, restez branchés, restez connectés, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Bo zappé donc bo zala babi awande marambezali. Na pesi les mbote lisusu avant que tokota na sujet na biso a mokola lelo, je ne suis pas seule na plateau na ngai donc je suis avec Souleymane Konde aza invité na ngai ya mokola lelo donc tokolobela kaka sur les actualités, les analyses ou ezoleka vraiment na mboka Congo mais toza sous bassement la biso vraiment na maman la likam na biso lelo tozolobela ka analyse sur Karine Mokonzi donc je suis pas seule na recul que jamais ko développer sujet je suis avec mon confrère Souleymane Konde donc na ko sepela déjà na ingénieur na biso azwa déjà Souleymane Konde invité na ngai déjà meka déjà ko benda parce que ma solé belé ba biso ki tozara na donc makambezali bonjour Souleymane Konde passeport rouge Mokonzi bonjour à toi Jenny l'invincible digital de la presse congolaise la lumière de la presse congolaise Bobby Mambezali donc ingénieur NK Pro derrière la caméra Bambote donc l'autre on a activé Star Rouge Bordeaux et qui sont na pour la Gucci na kati c'est que Mambezali donc tomber taper na masola Karine Mokonzi la baronne omoni Karine Mokonzi la baronne na baronne surtout mais Bobby Karine Mokonzi on dirait yo kate on dirait moi qui teti on dirait moi makambo ezali Karine Mokonzi on dirait sous mobali sous ya sika koti akoti bora sika pali on dirait na koma mobali tondeli pour changer bilongi na kata ndako changer on dirait changer des bases changer mibalo on changer basi na kata ndako est-ce que ça la ingénieur NK Pro Denis ala omitunize ya yobi ya mama papa ingénieur NK Pro donc balobi lelo makambo ezali donc awando mona avana sous la problème non yebate sous les mecs un peu ko fungela biso Karine Mokonzi aza pese na wenza ba sosoto nini po tula ati na mona nanga mwasa ko vanda tamba deza mobala zate mais ya Karine Mokonzi pardon donc omoni siko aza ba genre ba fille yo wa dana mobala ozo occupé omoni
mais ozape dana ba misusu ba dana liste ba dana liste bo nyasko na sima ba dana so monika moka kwei donc baza on a déjà ba remplir au moins du bateau ba vendre na bande de touche bon c'est raba longo na mutu mona terrain pour ya kota maman remplacer au moins donc eza bongo Karine Mokonza ko to laté parce que star mobile musu alingani ka basa ba star ba bana ba buzz bana ba succès au moins ni bana musu de ba kraka basi siko yepe qualité wana anango a kitoko ana taille be mibali musu balinga ka basi ya taille lokwa ye donc akozada na ba fanatique mibala bongo au moins mibali musu balinga ka basi yo yali ya maboma ka lokwa ye akozape dana ba prétendant déjà ya bongo soule na kati bozala na liste d'attente na kati ote avant on tokota na sujet na biso lelo parce que nous soba bito lobela nde Karine Mokonza la baronne donc Karine Mokonza za pese na winza basoso donc atula te azu jo asika mais Souleymane Konde mais quand peut ko biso no Tigre Noir azapi Tigre Noir akenda déjà kala Tigre Noir ba makamne pe bima Tigre Noir on dirait pe aki moi si oh ba capture d'écran bima na yaka na sarge émission je crois que ba balanda kango ba capture d'écran bima ya Tigre Noir sur Grindr ba réseaux sociaux mo boya ba rencontre boy donc Tigre Noir on dirait pas ka moi si et pas kenda kosenga ba to pe ba sala ende pe ane ko sala Karine Mokonzi yebe ba ne ko sali bongo siko le kelinga Tigre Noir Rodrigue oh donc makamwe bima ya ke somo ya ke mal Omoni pe ya ke somo ya ke mal lelo pardon omoni ke wow te wa pa e kato kia e kato mal omoni ozozo kapina ndenge ya ke alléluia dans ndenge mo ya mkiete omoni donc Karine Mokonza qui très déçu et après ba makamo ya ke obima ke Tigre Noir ali son na ma vidéo Karine Mokonza je crois beaucoup comme on a payé vidéo moi Mokonza to ko circuler dernièrement donc ba makamo na tout ba te bele ba profiter pe na sima wana pe ba finga pe Karine omoni ba inina to mona ndeti ba grâce te mo ba mura to mona pe ba te belle tellement ba linga Karine te ba finga Karine na sima wana omoni donc ba profita pe mbala mo ba bimisi eno bazaka na ngona motema contre Karine ben oyebi Souleymane Konde tozonga no na kala tango toyoka ke Karine Mokonza zo bala oyebi ke pe ba journal ba chroniqueur belé na poto na kin ba sombe ba uniforme et tout cela ben eloko moko soule non oyebi sa Karine Mokonza en tout cas Karine Mokonza oyebi ko za la baronne donc YouTube yebi yo mais nga na rotala ba moura de la presse ba banani ba grâce te moko loba mais so na otala janvier wata ko loba pona Karine Mokonza donc na ko kate côté on a fo Karine Mokonzi ayeba no makambo sala yebi janvier wata lekana liputa Karine Mokonzi batneso batalangu nabi alaki sa peli puto bi soki na tongi sakili puto yo nabi omoni ndeti siko ba janvier ba enfant de la rue ba janvier ba no Karine Mokonza loko tabo nakata mon quoi non ça vraiment moi ta yebinga très bien ya solo ayebinga très bien janvier ta yebinga très bien place à zaso ko ta l'émission ayebi kentina ki futa bien batu ba yebi batu na relation na zana na kentina ki futa batu na inga ayebinga très bien na janvier to yebani très bien janvier on va nanda kwa Karine Mokonzi bana pena Karine bokoli bano Karine Mokonza bokola lokota bokoli na kata ndaku ne on loger bino nourrir bino feli bopia eloti omoni donc c'est un peu ça batumso na vie omoni na vie muto asali lo bolamu ata sali o mabenini zalaka na réserve zalaka na réserve vis-à-vis na ye parce que eza loboko esokolo elongi natanga pasi tant musu tango bandaki omona te kokata loboko wana te tokobaki na soi te po pasi rozonga lisusu olukaka loboko wana po esokolo so elongi mais siko loko obaki na moyen ya zwango so esokolo elongi ezala te omoni donc c'est ça ba janvier ba kokyo finga Karine bande ba deko na wana te na mona kuta utaki kozonga mutu mikolo ndira zongi mutu akomi sikoyo donc azongeli pa mutu ko akomi siko donc oloba pe Karine na ndinga bien na ndinga moya malamu na ndinga moya mais sous le saut tali pe d'autre part Karine Mokonzi bon azapila mabena mais d'autre part so tali pe na ma bonheur au moins pe na zapela motema pe fula batebele ana bate belle oya fula to andeti na ba Cynthia Wadolo wana ba fruya Karine Mokonzi to za ba Afilora nga na eba Jaël Show grâce à Karine Mokonzi oh bon omoni
nga naïba Jaël Show grâce à Karine Mokonzi so naïba Gloria Olangi pe grâce à Karine Mokonzi parce que bana ko finga Karine Mokonzi nga et pour ça nga na banotala barafine tumba wana nyoso na tala bango grâce à Karine Mokonzi donc ba lekechu ba fuya Karine Mokonzi aza muntu a créer ba tebele a former ba tebele au moni ba tumsusu na vie na bango ya ki chroniqueur na vie na bango donc vie na bango ata vie na bango pe normal Omoni, baba tout le monde sambe la combat Karine Balamki pendant ton nom de Karine et de Mokonzi et de Mamboli. Omoni, bon sambe la combat Karine parce que Karine Mokonzi a on dirait Nzambe na bango asunga bango na vie ya ke somo. Ya ke wow donc oh good ko makama sali la bango oh écoute tom sous famille mo sali la bango bongote. Tom sous le kine moko Arma Mokonzi Benzema asali la fula le kine moko bongote nda fula ba manike pe lisusu nda fula pe ba manike omoni nda fula ba René Abiri omona donc makambu Karine Mokonzi asala na mondo ya YouTube ya internet oyo donc a format république moko boye donc oyo go na ebité so ezalaka lisusu après Karine na ebité so ezalaka so YouTube ezalaka su ndenge mo omoni ba Karine Mokonzi ba batu moko akufi me batu ba continuera ko beta solo ni kotanga komone po ba vue ekotana ba chaîne na bango omona donc siko Karine Mokonzi azui mobali mususu beta no lisolo sikoto komi pena na mambango mobali mususu na kata ndako mibala ngo siko ba yaka ndoko vana na ndako Karine siko koma lokwa mobali. Ah bon? T'es sous le conséquent, non, t'es pas il faut pas comprendre vraiment idéologie problème. Il faut pas comprendre. Au moins Karine Mokonzi soit comment le quoi mobala, comment le quoi yaya, comment le quoi Joe. Donc il y a des comme tu azwa ka bango ai akoti bongo libala na kata. Et on peut bon ça les babilo quoi na. Azu bango akoti bongo libala na kata parler. Au moins donc eza bongo parce que Karine Mokonzi ana ndako ni ana mbeto 6500 € so comme ba kusa ba 500 € ba. Na écran plasma $3000. Kanda kuna ndinga somo na niveau Belgique wana. Maintenant, ce que mon il faut palpiter quand il faut qu'on a na fauteuil il y a 8000 €. Au moni, pas 8000 €. Donc il faut na vendre. Il faut na la mbeta 6500 € à beda choura somba. Donc ba mi bali bon ba pa. Raconte na ba kutena na beda choura l'excellent le wana. Mbeto le kawana nini le kawana tout. Ba sa beda choura le kawana na si wana kitoko. Donc match zakade ya carré côté wana donc mi bali bon ba palpiter tenga fona vana ndako Karine nga fona vana ndako la baronne boy. O mona. Sikoyo herbo yo kota bongo mona ba koti bongo tellement pe Karine amutuma yebani na batebele. O be balingaki pété au mona mibalo ba komi ko intoxiqué mo balongo mona Karine fulio manda mozuma succès o komi mi mona ndeti ke yo o komi mi mona ndeti ke succès o Karine azaki na mo koti pa na yo e komi pa na yo moi pe susule na kachote mabe muso pe Karine sala pe ko fula pe mibalo ngona miso batebele public tango mo aboti ma pe atiki matam qui est matamor e belé et qui parce qu'il y a l'exadé moi 3 mois té au mona tom suka mususo ke yo bêtiser lobi dans mon aye na photo musumba mais tout à l'équipe matin et en plus aye na photo hop la sera photo ya bandambu ya parti mais est-ce que oh mingi na ngena lobela c'est quoi Karine Mokonzi zama yele parce que oyaka oyaka boye na bisengo bando présenter muto azakutu boyozo kumisa ningo kumisa mibalo azana tatu a personne to ya zongi sa boye baguna nga omoni to boyita baguna mais oza muto za star wana bat oba s'accrocha na yo omona wana bato ba s'accrocha na yo bato ba linga ko pe lelo so likambo zuyo o esala bango pasi na motema peut-être balala te oza à la Chine wana bana membre donc yo kaka conseil ya bato omoni nengo zu o yasika boto linga te to yo kake non Karine Mokonzi kuna sous déception Karine Mokonzi kuna sous parce que pasi wana ils ont pas bato ba linga ko pas la Chine ils ont pas bana membre donc ba kufaka na souci na ndinga mkiete donc quand yo zaka na souci so zu problème quand des bato ba linga ko pe ba na souci no so zu problème donc zala mayele zala penza muntu zwana buzoba ba délire chango mupandi parce que o ekomi air ya sala pa makambo na vino parce que Gloria Olangi yona déjà boti Karine Mokonzi to ebité Karine Mokonzi abotara to abotarate donc na kokolo ba teka botara parce que ba ba sel pe na tigre noir talifante et boso tigre nem ta botarate est-ce que boso tigre nem ta botarate donc Gloria Olangi mais Karine Mokonzi pesa bango pe kata gumo elo mobo po bango nyos pa kama est-ce que moi na Karine Mokonzi ero botama osalo comme na Michael Jackson bana ba Beyoncé donc eza mona mo abotami mais pour kange photo publiée donc faut foutre la mbonga taba 13 000 €. Ah bon? Pour na photo pamba faut foutre la mona na mbonga taba 13 000 €. Alors comme moi na Gloria Olangi
Oh, mon abou la scène. Ya boti quand même. On a mobile ya batu. Oh, ya solo. Mambo ezali masolo ezali to solo la toujours na Congo sur télévision. Oh mona. Donc Karine Mokondi tala pena vino zo ngo peno sérieux. Zongo peno sérieux sala pa makambuge pour pesa bato balinga ko lokumo pesa bango ner. Donc ba sepela na mambo yo sala. Et ça to sala mambo kana sentiment boye, au salamanca na sentiment juste pour au salaba délire mokile lobela yo bien sûr mokile lobela mais ce que linga to mokile lobela na ndenga bien ko pesa ba jaloux no ba inino ko pesa bango raison te yorloba mabe non une fois de plus donc za mayele ce que c'est nga libale ça na mamba mo regarder secret wana tout le monde a ramba surprise Karine Mokonzi la tivoile parce que ba chroniqueur mingi ba chroniqueuse mingi ya poto kuna ba bala bango te ba kotara ba man bala ya yakato vanda mingi ba suka pe na ba fiançailles omoni yosko so yé pena voilà pembe ba nini ozano pesi na honneur na famille na maman na yo maman Charlotte au PC honneur au CPLC donc au PC vraiment le coup oza très fier na yo pe biso ba tolanda ko tolinga ko tozape très fier na yo parce que et ça biso grand bien omoni ata boss je reste mboni motema Karine mboni mère double na 001 na au CP na makasi papa na trésor batanga a sepela makasi na moni pe couple chiringi mbina saraka te ko ba sepela makasi na ndenga mukete donc au mona Karine Mokonzi fa sa mambo moko oyo e sepeli sa bat balinga ke donc ezate ke non e pe ba souci e pe sa bat mususu ba sujet yo sala émission yo sala ba analyse ya ko finga ya ko loba et tout parce que aza star na biso to linga te ke mabe ele une fois de plus soule na katiote soto ko zonga bien au moni te que monde à YouTube otoza et un monde donc tomé maman nyoso kana ba aventure tu vois on a mon appel Karine Mokonzi ndeta koti sali mo maramunaye là mso aluka ba base na ye ba batala ye ba lobela ye OK et comment ça peut ba histoire mo fondée à un moment donné donc ba c'est lâcher na bango pour ba tumso ba nda histoire ba banda suko lobela kaza la toujours à jour au moins siko to boyte que base ko za l'actualité ko za la mesiko yo et aux alara toujours te que tu comme on a 80 ans au salara actualité au salara belle c'est ça le problème au moni moko esenga fo bala moko esenga fo bota moko esenga donc au boko la bano vana ndako comme mère des enfants boy donc au vivre vie non ndenge msusu donc ngonga o ba beze ça parce que histoire ba changer ngote o eloko bat ba yebati pour ata oti ki mambo sala wana lelo histoire ko tikala ka film bo Karine Mokonzi ye pena zalara penza Mokonzi penza wa école YouTube ye penza ningisa Zaire ye penza sala donc histoire ko changer te histoire ko tika la bon parce que ozala ka Karine Mokonzi donc atika de la mémoire ata non eza ata yo beteli bano lisolo te bato ba yebi yo betela bano lisolo maman na bino azalaka bo donc chaque chose a son temps ezata que tant union surtout yo o bandaka ko sala ba base ozawana ka poka o pesa ka mokila actualité o pesa ka mokila ba vie o le sabato ba bon parce que ye mo so ye barate saraba famille belé omoni allié saraba famille belé donc ba te belé ba famille belé ba chroniqueur ya ba chroniqueuse ba liaka na kombone ba chaîne belé donc e mataba vie na kombone ba abonné ba matana kombone donc yé mo rami ba te o yazali donc yé pe so ka boti parce que ba star pe ba zo matama bo ya rekil aki boti pe moi n'a pas connu après yo zongeli pe so ali o kazaki na mais ce qu'on a compris so ko ko sa donc tout ameko sa pe ali kamango bien à ça on pas kitoko et puis ça fait un goût et puis c'est lundi donc voilà. OK, merci beaucoup Suleiman Konde na Pesimbote na Junior Loboko donc président Junior Loboko ba lobi aza déjà na Katiakine na Pesimbote na fondation Junior Loboko donc na chargé à Kata fondation Junior Loboko di Frebobo donc ba mbote yawe yangwana donc bolanda biso awa Suleiman tolingi toyeba tobeti mama solo Karine Mokonzi azwi mobali toyeba no mobali mwaza nani opesi biso pe kombote parce que bato baolanda biso na Congo Source TV baliba yeba mobali Karine mwaza nani Karine Mokonzi lokola ye moko nana pesi kombote biso pe to na droit ya loba kombote donc ezano information mo ezano personnel mais ba initial ya komboneza déjà eka et naka donc ba initial la commune en wana lokola ye moko no apesi permission te que non bolo ba balancer ba photo parce que ba photo total peut d'autres par yo pour ye bien on robimisa te pour la baronne apesi comme photo pe ezali to balancer na noté parce que ye mono apesi val wana ti omoni mais to sali be mission to sali ba analyse parce que ta rabiso par rapport à Karine Mokonzi la baronne déjà c'est bon
Omoni, par rapport à ma solo déjà Kitsoko. Par rapport à ma solo Kitsoko déjà makiasi, hein. Omoni. Donc mambe qui n'a bon auto balancer ba image, ba photo, to balancer comme RIE moko opé sa val, RIE moko opé sa permission. Donc comme bon na photo un problème, c'est parce que mobile la star as star, il faut y balancer normal. Mais si ko azande mobile bien et l'auto lo bande yango wana biso ba tout lingaki. Suleiman Konde ndeka to uti ko betara masolo ya la baronne donc Karine Mokondi no boyo qui ont la baronne donc mo abi yenda simbi YouTube histoire à YouTube donc abi yenda ebi version nango Suleiman Konde to zonga no mamuki Glorio Langi to ke Glorio Langi à un moment donné Glorio Langi azoyo kana sauter mais mikolo to ki ke Glorio Langi a uti ko bota après ko bota na ya lobi a pesi Karine a pesi ba chroniqueur te mais a pesi Karine Mokondi devoir ko tes problème te puis tout c'est ça a pesi Karine Mokondi devoir yep a bota bon to ebité ko bota ezapo ko bota na libala les assurances te bo bota na pe lelo pe match sil bo bala ni pe lelo bo silani ah yoko tsalo la te ba mabala musuku te ze ko tsabiso li felo parce que to salon na volonté nzambe te eza ebi na lobisi ko yesa ko kumisa libala ba PDP bo bala na na poto ba PD bo bala donc et apika libala ba lesbienne pe bo bala mon kilo somo hein. Donc voilà, libala pesa problème tes appels quoi grave tes appels spécialité kobo ta pesa te ketanga maman chako ya kufi est-ce que tiki mona atiki mona te ko matanga ne petit le loko tezo bima te te so wa wole ni wana pe susulika mususu to lobela omoni vraiment donc kobo ta pesa assurance te ke non okangi mobali mo pe pona libela non les assurances te ko kangi mutu pona libela parce que tout le monde a mabala ba dibana et kufa ndeti yekutu na kana ba bali te zandi yaka to vanda na pete se ko luka mukanda to so ko luka ni parce que banda pa kangama na crèche kuno de ressemblance en ye on dirait azwarate pas ko tata Paris a ko tata mboka nini soit place où ya linga rapenza kota ou ya linga akoma to ebite omoni ye amutu mobo avanda akumisa nzambe asambela nzambe makasi parce que déjà boti omoni YouTube a perdre moi na liboso so ya solo so ya lokuta likoloka ya mamba buzoba nyoso to zanzemi nyoso to video ngayo nazolia manga boy nazo sa boy posa manga posa boy moi nyoso wana obwekela Mokondi c'est ça mwana akufi to yoka pe mwana nga kufa so pe alongola kazemi ngona kopo na concert il y a un concert à fallait na concert fallait rememaye mais fallait pe amemaite aimse yo mo futa mbonga tirki azwa oui pe concert à fallait ba chroniqueur belé balongola bazemi ya donc makambo belé la tesco makambo za su yo bomba te maman za su yo bomba te ya tango ke longa concert à fallait funa kende tango betele muninga na baza pire amutu mo boye azonga giga mo avandi pe asambela nzambe ba délire na sukate yango na pe Karine Mokondi na tsolo ba buzz délire na sukate akomi déjà maman mwana ya mutu ma ko ba ke la ba jeton na internet te omoni YouTube on a bena kosote lokuta mabe yana kindoki makasi bandoki baza demo baza bana nyonso to obakanga bo bandoki na bo mwana ba ya pendani na YouTube na kata YouTube ba sola likambu nyonso to oboyeba ba na ba quartier na ba veni bazaka lisuti bakota ne YouTube bandoki nyonso bana kata ba basuki na bo mwana bakati suki bakati ba nzolo ko ba longole kindoki bazaka sute na ba quartier bakota ne na YouTube o bena ba loba luka makambu okuta nde na YouTube omoni donc bango tout wana ba retrouver na YouTube siko Glorio Langi il faut zamaele parce que za mwana bébé batu mususu ya kimotema mabe ba yo salo makamba mabe baba kila mwana maladi baluka bazona nzela mwana donc il faut zamaele c'est concentrer mingi na losambo c'est concentrer mingi na mwana mingi na foyer no parce que comme déjà mère des enfants na kokolo ba déjà parce que ndo pesi déjà nzela boya liboso ya mibala ko ya misatu donc voilà qui ndara bongo. OK. Merci beaucoup sur le toko tanona ki songi mukie toyo ki Glorio Langi abali. Bon, en même temps, tu as dit que Glorio Langi a bali et Glorio Langi pardon a boti les sous-soutés que ça na mobali local te bobi mobali ya batu. Ya wana sko ya makendara bongo makiasi omoni Glorio Langi déjà vini ko bimana mibala batu bana na kokolo ba ko bimana ba makango batu bana parce que yepe mobali yango kuna pas ali kangu abala pe mwasi wana ti aye su pa Glorio Langi su likangu mais pourquoi ils ont multiplié ki makangu boy likangu mobali yango likangu est égal à likangu au carré
au moins est-ce que makambo mobala ngani ngasala donc azui likangu ya liboso multiplié par likangu deuxième est égal à likangu au carré au cube fois ça ni Sambe pardon on appelle likangu on n'a pas beau taper abota lisusu donc ozo sumba partout yo garçon donc nga comprendre ba garçon msuté so za moi simaro esani est-ce que tanga mikara ke yo na vino fo botebele o papa we mbato za tabula ité vraiment o pe na mbongo o bon on peut faire rigoler bana na nyonso tout bon hein au moni ozo bana na nyonso ton charge so totali bien tom super gloire langa zo bana mwana wana charge ye moko tom super ye moko pe kaka muntu hein ozo sumu bana na charge au moni si comme mobile yango aza a obi aza na Grèce si kama oya aza na Grèce et pas Gloria Langi bava na Gloria Langi babeta ba tatouage ba komona ba on donc siko bongo siko so bobo love kilao ata yo moko so bobo ya ni siko ya lelo et ça ndeti bat bano sana kala bolingo le ki tellement makasi bozubo melani makila et rattraper binosko dans l'avenir tout le monde va tout babeta ba komba ba makango na bango na ba tatouage na mbumali boto leo ba se retrouver wapi kwa kinda kuna bala wa zonga bala donc voilà et à makambu donc Gloria Langele qui n'a parce que Zala déjà venu depuis kin Azala déjà na multiplication ba makango donc voilà ba makango mo pe ya ba tukaka ya yemo ko pe no azwati omoni. C'est ça. Ok, merci beaucoup Suleiman. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Binomoko Bolandi, Ndenge Tozala qui vraiment na confrère na Suleiman Konde. Balobi yende mokonza YouTube donc yenda simbi YouTube na maboko après Karine Mokonde la baronne donc balobi yé donc Tozala ira la masolo na kata chaîne Moko Source Congo TV donc restez branchés, restez connectés donc tanga na lo bo s'abonner et belé bo like donc esika rouge ani za bo longolango donc bana Lisa solo bondozo kaka awa na kata chaîne na bino Congo sur cette TV to comme na biso na suka na kotika bongo te émission na ngesi la son ke na ibisa invité nanga donc parce que za na mot de la fin aza pena likambo ko koloba so ya suka na batunyo ska zolanda biso na émission na biso ya lelo. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui étaient là, tous très branchés donc en train de nous suivre de partout dans le monde, depuis USA, depuis Paris, depuis Kinshasa, depuis partout où vous êtes tenus devant vos petits écrans pour nous suivre. Je vous dis merci beaucoup de la confiance que vous nous témoignez tous les jours. Dans les commentaires, malgré ma bézozangate, mais malamu pesa. Mimi tout à la raya malamu. Donc voilà, merci beaucoup Nabino. Na pesi bambote na jira semboni motema Karine mboni mère double na bosanité couple Chiringimbi na Sarah Kateko na Dallas na Texas na bosani pese Trésor Batanga. Trésor Batanga yangwana donc salam no yangwana Trésor Batanga donc merci beaucoup pour nos conseils na yo, merci beaucoup pour ton soutien moral donc soutien no surtout merci donc voilà na pesi bambote na batutu alandi biso donc ma confrère na ngana sa Congo Source Télévision na bosanité donc na moni bongo NK Pro na moni bongo ingénieur Romeo donc voilà merci beaucoup bambote na famille Konde Mobimba na pesi bambote na Dianel Konde Dianel Konde motema ya Willy Petit maman na précieuse Dianel Konde la peso bambote ya Lili Konde ya fille de disque Lili Konde koko sofa li pour pabwaka donc voilà bambote no yango wana kitoko. Ok, merci beaucoup Suleiman Konde Passeport Rouge. Merci aussi na ingénieur NK Pro donc NK Pro bambote belé pa inayo merci vraiment na musala kitoko zo sala na kati ya chaîne au Congo Source TV. Merci aussi bambote belé na boss Jires Mboni motema ya Karine Mboni babi mère double donc na Dallas na Texas donc bambote belé ya bino donc mbote na bana nyos à Dallas donc vous restez toujours branchés na kati ya chaîne na bino Source Congo TV donc likez, abonnez-vous massivement tozali awa karapona ba analyse donc bozana pour ça ba information za sur moni batu ba nanga na ba commentaire batu nyonso bo finga na ba commentaire vi na bino eke liboso te oh merci beaucoup nzamba pambola bino bisous bye